La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya TV, na koleka nanga na shema ya TV. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na écoute libiso na pesi biso mbote na kombo na Yesu tike te nzamba lola asala biso bolamu na mokula lelo yo mutozo tala biso na kati ya chaîne na biso Mabia Star TV oyebi kazali mutaliboso bande kuna ngai na ko episode good news ozali na fausse adresse te ozali na adresse ya malamu so na biso ozali na adresse malamu ozali na adresse malamu na kata Mabia Star TV tolobela nyonso tout tosala ba scénario ba conseil tolobela ba analyse pe bande kuna ngai tosala kani tozo sala kar ba analyse boy yebi bande kuna ngai tika ete yo mutozwita na yo ya kotala biso banda ko partager vidéo na ba contact na yo e ko sala biso bien makasi mingi na kata Mabia Star TV bande kuna to sala kasuki toza to sala kasuki to sala makia ba pira ko tekeza yo usubo omona o la star imo wasala ngo dada kapa asala ka vidéo oyo après des jours na fungoli na bo omona kasuki minini ka pana mpepesala ka moi bien balbi na kata Mabia Star TV bande kuna nga toza na assurance maladie et pande kuna biso Yannick assurance so na bi pande so Yannick assurance bande kuna ngai azali ndo kuna biso congolais o azali na agence na ezali assurance maladie bande kuna ngande kuna biso Yannick assurance ya sala kuna eza compagnie ba mindeli pa mate bande ko mususu soki nazo yebisa bango okoyoka keo ndenge nini ezali compagnie ba congolais bona compagnie ba congolais te nde kuna biso asala kuna na kati nda masala grâce na poste mo kuna bien oyebi kaza intéressé bande kuna contacter toujours numéro de téléphone ezali wana na kozanga to pe numéro ya nde kuna biso Yannick assurance oyebi ke bande kuna ngai ozali pe na besoin ko pesa nga lisolo ozali pe na besoin ya ko encourager la star mo ba cadeau na bino et sala ka biso mo bien mingi mona ke cadeau mo ewute pa songo le kingani et sala ma biso kitoko mingi ye bande ko na ngai numéro de téléphone ezali wana benga na makamala ko benga makama bete pa mate la star azali minere soko benga la star makama be veut dire que noko ya bana ne de Castro fidèle na kata Londres veut dire rosepelate na zeng sita ko pesa mbote bande ko bazo soutenir de près de loin na pesa mbote na Christopher Songo babi mo bala zanga ke loko te na poche na pesa mbote mingi place aux na mboka Londres sans oublier na pesi mbote na ngaba lobby na Patine Zambé madame Dauphin Patine Zambé madame Dauphin na kata Londres na pesi mbote mingi babi monsa to na be épice na pesi mbote place aux ali na 5 cité sous sa copé sa mbote na babi JCMA des boss papa responsable motema ya Auréline mais na kata Londres na pesi mbote mingi na zangi site bande kuna nga ya kopesa su mbote na nga balobi na fola mazambi babi raya kitendi veut dire na kata France na peso mbote na bimingi te na peso mbote na Yasmine petit frère de Jésus na zangi site kopesa mbote peso na kata France na peso mbote na nga babi na JP Bwaka babi nzeta moto veut dire osimbi oziki koloka de nakani masuluku na kata Panama ezali yokuna na zangi site kopesa mbote babi na Chesco Mokonzi babi mobala tonda sukebe na mutazanga ne libandi libano yangwana esalo mwa bien na zangi site kopesa mbote na ba lobi na pension muzingu na kata France na peso mbote mingi sans oublier bande kunanga na pesi mbote na ngaba lobi na pati vunda na kata France super bien na peso mbote mingi na pesi mbote na ngali susu balobi na pitu kinduka babi implice de gente na kata France et sans oublier bande kuna pesi mbote na babi les grands lions maître Chino les grands lions na kata Londres na peso mbote mingi merci beaucoup la bande ko bozola na ngai to bandi sikoyo ko solo la bande ko nanga banda ko partager vidéo bana déjà ko aimer vidéo na yo place ezali et ko sala biso bien makasi yo partage kani bande ko nanga to sala wana te kapana ko partager ba buzoba to linga bande ko nanga to partager ba masolo to moni kezo consoler biso to moni ke ba masolo zo sunga biso na comité biso ba ko ya ngola ya ngola bande ko nanga to zali ngai moko te na zali na be invité nanga awa
bazali a bandeko na nazobenga bango tozosolola tolobi nanu bandeko na nga very sorry na okende so quick mingi nasengi nanu sorry bamecondoléance na bafamille nyonso tu oyo baperdre bandeko na bango na mokolo ya lelo ya papa na biso ya comédie akufi atiki biso Kadiombo nalobi bamecondoléance à toute la famille tika ete nzambe alola konsole bino nzambe alola fortifie bino bandeko na ngai pamba te bata mokili bakoya kokonsole mais le vrai consolateur azali kaka ye moko nzambe na bikamwa ye na bi bandeko na ngai tika ete to partager image oyo ekosala biso tozosolola na papa na biso na ndeko na biso Ilenda, bonsoir papa. Oui, bonsoir maman. Quand tu le karato kosola pa na liwa ya papa na biso Kadiombo, est-ce que oyebi ndeko na biso ou bien pas? Bon, Kadiombo to premier d'abord on appelle ici ba nyonso ba kolanda émission. Bambote bisika nyonso bazwami. Na koloba Kadiombo oui, ayebani c'est azali moto oyo asalaka théâtre azali acteur ya makambo etali théâtre donc ayebani c'est un comédien. Ok. Oh, asala ande théâtre. Oui, asala théâtre nayebi ye te donc particulièrement mais nayebi ye kaka en vie namonaki na télévision ndenge tolandelaka ye. Ok. Oyebeli ye na ndenge nini kasi? Bon, nanga naebeli ye na ba théâtre asalaka na ba pièce ya sala ba théâtral tomona ye bon naebeli ye bongo mais nayebi ye te personnellement ou bien côté moko boye bien to bandeko ou bien na canal ya camarade moko non tolandaki na télévision na ba théâtre asalaka na ba émission politique comment osala pour le moment. Ok, donc oyebeli etaka asala ba théâtre oyebeli etaka aza ndeko na biso ko angolo na lobaka. Comme congolais, oui, c'est ça. Ok, lelo atiki biso sentiment na yo ezali nini? Bon, sentiment ni oza na yango. Bon, liwe ya moto d'abord ezala pasi parce que aza tata oyo azalaki na famille na ye bana na libota mobima na mwasi. Bon, c'est mal kotika moto kaka bongo briske. Bon, mawa ezali donc ali kokabola mawa elongo na libota. Pasi pene na motema kotika mutu oyo ayebanaki kaka boye comédie kaka kaka boye donc pasi na motema quoi. Ok, merci beaucoup papa. Est-ce que papa na biso Kadiombo azo mérité pe ba honneur na mboka Congo wana na selo yo na nde to sa banaliza ndenga kufa azo mérité ba honneur? Bon ko mérité ba honneur bon ngai na machana na moté azo mérité honneur moté. Olobi nini papa? Nalobi pona ngai azoko mériter honneur moko te parce que asala elo mo ya gravité na Congo pour mériter honneur non il était un simple comédien le kola ba comédien nyonso ba simple comédien donc aza mutu mo te o pataki époque moko boy pour mériter honneur moko boy non je sais pas donc aza héros soit ta kominani pour mériter honneur akunda ye tant que comédien nyonso ndenga kufa honneur je ne sais pas mériter honneur na ndenge mo tribal ou bien na ndenge là je ne sais pas mais pour na ngazo mériter honneur te donc kufi lokola mutu nyonso akufa bakunda ye na kimia c'est tout. Te pa na tuni ke so pa mate batebele bazolo batozo mona ngona ba réseaux sociaux babike papa na biso Kadiombo azali ko mériter honneur yo mona tuni yo ceux qui azo mériter honneur te obike azo mériter honneur te mais ok wana c'est là yo merci beaucoup papa langa mais honneur omoni bato bazo mériter honneur so omoni boye bango ba komi ko sala ngona paso moko tribal parce que lokola Chilombo azoki pouvoir ye akoma ko taki attaquer siko bato bazalaki contre pouvoir na Chilombo siko ba talibani yo sonde bali na sima pona ko luka ba pesa ende tonner mais nazo ba tonner ne ba pesi parce que malo bezolo ba mingi ke ba bomi ko boma ba muso ba tilie poison ba muso ba kotere ke ba boma ki donc il y a tant de choses qui se passent na moment oyo mais na éviter ceux qui ba taliban ba lingi ba pesa ye honneur ou soit soi-disant ba boma ki mais pour na ngazo mettre honneur moté ba kufi lokola munyo so kufa ka donc ba kunda c'est tout. Wow. Da kufa ka munyo so kufa ba kunda c'est tout. Ah oui, a kufi lokola munyo so kufa ka donc ba kunda donc munyo so kufa ka ba kunda ka donc azo mettre honneur quel honneur on mérite avec na Congo.
donc akufi lokola mutu nyonso akufaka donc bakunda ye c'est tout, on s'en fout avec ce bahonneur wana parce que oyo bahonneur akufa na este bato bakufi na este ye aleki bakuna nini aleki bango na eloko te bango bakunda bango mpe ndenge bakunda bango mosusu bakunda bango te libembe pola na bazamba donc ye mpe donc bon mais tonnerre moko te c'est ça quoi. Ok, selon yo abelaki bi abelaki te. Bon, selon sikoyo ba taliban ndenge bazoloba ke babomie. Papa olingi mi ba taliban toi, on doit na problème ba taliban. Non, na problème ba taliban te mais to inga ko différencier ba taliban na bato oyo bazalaka bato basala ba analyse vrai. Ba différent na ba taliban, un taliban ça ka analyse te. Taliban eloko nyonso oyo ezaka na faveur ya Chilombo ezaka malamu mpona bango. Etako Chilombo akoli nie na elongi Chilombo ayebisi bango ezali nie te ali malasi bango bakoloba ezali malasi. Etako kakati na bango bazoyeba ezali nie mais mpona bango bakamona yango nie te. Donc les talibans ce sont les gens oyo bazalaka na cerveau te supu ya mbwa ebebisa cerveau. Donc oyo nyonso ezaka na faveur ya Chilombo mpona bango ezaka amen ete eza mabe. Donc na sens wana donc naza oui nazalaka na rancune na bango te mais ezali nde vérité parce que maloba ndenge ezobima sikoyo ke balobi o moto abomi ye azali Moïse Katumbi moto abomi ye donc bato mosusu bazoloba oyo ezali poison donc bango moko d'abord baza sikoyo na vérité te na monoko na bango parce que soi-disant sikoyo selo papa selo papa na kati oyo te selo yo ndenge ozomona liwa papa na misuka ya Diombo eza na mwa eza mwa suspecte na liwa na ye selo yo nozomonela eza na eloko moko te suspect kati wana non eza suspecte akufi na ye naturellement papa makambo nozoloba peuple congolais a comprendre eloko moko boye oyebi bato ya IDPS na bataliban bazalaka na système moko babengaka yango kadiosha ezali na Chiluba donc ezali babengaka lisusu formol donc omoni bango lokola bazokoatake na Moïse sikoyo oyo nyonso ya mabe balingi balati yango na Moïse parce que Moïse ndenge balingi balongola ye na course ya 2023 po alingi apostule comme président bango sikoyo balingi batia mabe nyonso kadiosha na bango na mutu ya Moïse bon soi-disant Moïse atindaki bato ndenge bazoloba bakotelaki ye ntango bakotelaka ye pourquoi tomonaki baimage te tomona bastudio bapanzi balakisi biso baimage parce que bango oyo nyonso esalama mpona faveur na bango balakisa yango na télévision siko ntango bakotelaka ye wana soi-disant batindaki bato bakotelaka ye babetaka ye pourquoi baloba yango na télévision te pourquoi balakisaka biloko bapiyaki te na studio na ye wana 1 et de 2 au soi-disant batie lié poison bon tout réfléchir lokola bato donc ebembe eza nano na morgue basali autopsie te mbala moko babimi o batie lié poison eloko nezo eza poison point d'interrogation o babetaki ye ba Moïse mutu atindaki bato eloko ezo prouver que Moïse atindaki bato point d'interrogation donc c'est ça tobengaka kadiosha na bango wana ezaka kaka bongo bango balinga kokotisa papa na kati ote pi kadiosha ngelo banini na comprendre ote kadiosha ngelo banini kadiosha na bango eza système na bango basaka na IDPS ebimaka na bango moko nde ba expliquer biso ezalaka ndenge bako fabriquer histoire moi lukuta ba fabriquer ba pesi moto to pesa ndenge exemple ne ba fabriquer ke ndenge balobaki nani oyo nani Martin Fayolo aza sénégalais or que bango mo na mutu na bango bayebi na bango Martin Fayolo ani sénégalais te c'est un congolais bayebi yango mais sikoyo baosala yango exprès balingi badiaboliser mutu moko boye mpona faveur na bango yango babenga yango kadiosha ndenge mpe bakosaka biso o Kabila aza rwandais donc le même mutu bayebisaka biso aza rwandais le même mutu oyo apesi soi-disant chef na bango pouvoir donc bango baza bongo bafabrika histoire moko ya lukuta balati yango mutu nde yango babengaka kadiosha donc formol donc eza système oyo bango basaka na IDPS ndenge sikoyo histoire oyo basali bakosala histoire moko une fausse histoire ke mutu abomi ye azali Moïse mutu atindaki bato o mutu abomi ye o Moïse mutu atindaki bato batire poison soko bapreuve eza te oyo
bazo kolobela Moïse. Donc on a babenga ndika diosha. C'est ça le système ya diosha ba utiliser na IDPS. Ok, merci beaucoup papa na comprendre l'explication au pesinga pour ba comprendre mona ya diosha te. Est-ce que liberté d'expression ezali na place na mboka na biso ya Congo selon yo? Bon, liberté d'expression réalité. Pourquoi égalité? Fungama vuma wa fungama. Nous avons un exemple de Salama na Congo. Batu ba marché. Batindi ba soda ba nobeta batu ba marché te. Mais IDPS marché. IDPS batiki ba IDPS marché. Batu muso ba lingi ba sala mouvement moko boyo soit bengi ba sala manifestation moko boyo je ne sais pas quoi ya politique. Bango ba koloba o Covid ya li ba sala yango te. Mais pour na bango, na faveur na bango, bango faut basala yango. Yango wana liberté d'expression yate. Donc balingi muta lobate, tout à l'heure ba journaliste oyo bazo ko loba vérité. Bazo tinda bango ba beta bango, bazo ko kanga bango. Donc liberté d'expression na Congo ezate. Il y a pas aussi la démocratie. C'est ça. OK. Pamba te na tunyo ke sabongo pamba te batu mingi avant nazwa émission na nazwa yo batebele ba olobaki na mboka na biso Congo liberté expression ezate dans la sens nini ke papa na biso kadionga kufi soit disant abanaki koloba mingi makambo etani na politique mi abanako target mingi batanga mwana kuno mo oyebi yango moni esali ke batela poison tout ça yango moni na tuni question ngol bake na mboka na biso liberté expression ezate parce que lui c'est un taliban. Il abandonné au côté là, bango. Aïe, pour le problème est en théorie histoire na bango basala. Parce que la IDPS basana na bango, basala nini, basala ba chaîne na bango, ba soutenir na ko ba finga batu. Donc pour basala pour Chilombo. Nenge mo pena ba Facebook, ba créer ba Facebook ya lokuta, na kasi bo mona nenge Facebook ya bimisa ba liste ya batu nyonso. On va compter à l'Ukuta au IDPS sala pour attaquer bateau, ko finga bateau. Donc mon ango IDPS et ton mon ango plutôt Facebook a bimisa ba liste. Donc ezan ndenge moko. Donc yé azali mutu oyo azali na ngamu ya pouvoir. Aussi ko liberté d'expression oyo ezati na sens ni. Parce qu'il y a bano ko attaquer pouvoir te. Yazo ko attaquer nde Moïse Katumbi. Siko liberté d'expression ezati na sens ni parce que na sens ni ke liberté nani Moïse Katumbi pareil mtatindi batu ba beta kié ba mona ki boso ba beta kié tout ça tout ça ba réseaux sociaux na sens wana liberté banako lo ba moni ebomisi non ya on a zo sayo ba benga ngo kadiosha ezali ndo ba olinga balatisa Moïse Katumbi parce que ba preuve mo ba bazana ngote oyo zoko l'attaquer Moïse Katumbi mutatinda ki batu. Mais babeta quand même aussi babeta pas so nani kadiombo quand même oyebi on babeta qui est mais babeta qui est toujours ka ngo na liwa na ye ya on a zo bisayo kadio chez ama malukuta mutabeta ya zate pour ceux qui babeta qui est balingeke basa des missions balingeka ba lobela yango tant ba kufi siko ba komo lo babeta qui est yango to se poser ba question pourquoi ba lobaki yango avant te ya kufa yango na zo bisayo ba benga ngo kadio cha eza maka malukuta bazola na tête ya Moïse pour ba yinsaye ke ba Moïse mutabomi si pour ba preuve zate yango na zo so ba benga ngo adio chama malukuta eza ba jia IDPS eza le lote bani banakala bango mutu ba yebisaka biso même Mobutu aza centrafricain kadiosha e uta na IDPS ayama malukuta bango na be mutu ba yebi biso malukuta ya Kabila za Rwanda kadiosha eza système na bango ba vivaka na yango lokuta papa ndongolo babo banga te ndongolo babo poso banga te. Mais na banga raté parce que je suis libre tant que Congolais fona loba. Oza libre ndeni yo bi ke liberté d'expression ezate siko comment le bis que oza libre oloba. Pamba te posa na poto ngwana. Mais le la liberté d'expression ezate biso to banga te to loba pour liberté d'expression ate. Yanga loba ka mieux vous mourir pour une cause que de vivre sans cause. So ile loto kufa pona makamu ya mboka wana promesse ate. Lumumba kufa pona mboka. Bango bakanisa ki Lumumba ko bimati mais Lumumba pe babima babiso otolo ba vérité eta ko ba ko boma te mutu nyonso aza éternel te akufa kaka ngana lobaka yango Yesu asekwisa ki Lazare nana yebi place Lazare azala mutu yebi place Lazare azala te ki dit Lazare akufa kape donc lelo oyo toko banga te tolo ba vérité po ba ko boma biso toloba te liwa ezala kaka na mutu nyonso akotikala ka kufa
Donc c'est ça. Donc mieux vaut naloba na yebi na liberté d'expression zate. Yango na te ne ko zonka to sima poto lobate po bango ne ba dondwa on dirait Congo ezali lupango na ba. Non. Toza libre ko loba. Soki liberté d'expression zate mais to kanga minoko pete to ko loba. C'est ça. Ok, merci beaucoup papa nanga sikoyo okoko yebisa bandeko nini oyo bazo liloba na yo ezali ya suka ni bandeko bazo landa yo apopa liwa ya biso ya papa ya biso ka Diombo ne bazo loba selo yo okoki kotia bato na mutuni batiko na mutuli wana eza ndenge soko ofunga mata mwa 10 minutes esalanga mwa bien makasi mingi po to comme na sope na suka na nde bazo raisonner. Oui, na koyebisa ba congolais nyonso bali kolanda émission oyo. En tout cas, photo raisonner ka lokola bato nzambe asali atie quand même moi mayele moko mokete na mutu. Parce que mutu moko te lelo akoya mbala moko ayebisa yoke mutu boye abomi mutu ba preuve yate. Non. Toza na mokili oyo bato nso ba kosela bango makambo, même ba pasteur, même ozana ba pasteur te. Nani yango na mokili ba kosela makambo te. Mais on a appelé makambo ya nango lokuta. Mutu nso ba bi ata mutu wana kutu ninga za wana kutu. Aza mokulu. Vraiment aza mais tant ko approcher mutu wana omuna za ne mobulu te. Donc lokuta na mokili photo za na mayile kata ya moke ya ko analyser ba effet. Lelo to yebi po okoma mutu. Tant ba bomi mutu. Faut ba preuve zala. Tant ozo bima, ozo la kano ba preuve ya ngoyo, bakangaki mutu, mutu alobaki no, atindaki mutu. Faut pas bomaye. Wana eza ba preuve, mais mutu abimite o bateli poisson. Donc ba médecin, ba sali ba analyse te, autopsie salamité pour ba la xaki non, batela ki poisson. Mais comment ko bimaka yo na télévision bo batela ki poisson. Wana eza ki bo moto te, eza ki bo nyama. Moto oya raisonnaka, faut ameka na ko tala mosika. Pourquoi batia Moïse Moïse Katumbi na makambo wana? Pourquoi? Parce que ça va coller na makambo wana. Mais faut te raisonner quand même. Faut te fanda non te raisonner. Mutu abato ayebi histoire de mon côté, mutu abato bakanyi mutu mon côté, oya lo bakeno batini Moïse, mais bino bol bakana Moïse. Ya on a senga na baye ko ba na émission oyo, bande ko to zo katan quand même ya o raisonner. Total nano. Gero nini bango bazana yango. Bato ya ide presse, guerre ni bazana yango na Moïse Katumbi. So ito comprendre ke ba gero bazana yango. Toko minimiser makambo to mona ngo ya makama lokuta parce que bango bazala kaka bongo babandaki déjà na kamere moyibe balongoli kamere na course donc kamere mo postulé exact bazongi sikoyo Moïse Katumbi comme ko lukela Moïse Katumbi ba problème po ba luka bakangaye po basala makambo Moïse Katumbi bamoni non toche mopanti batiki lisusu bakomi sikoyo na matata ponyo donc bango balingi bakomisa Congo lokola MP donc parti état ezala moko biso nto za na sima ya nani ya Chilombo non topé sa chance quand même na mutu nyonso a postulé banda Chilombo azo pouvoir eloko moko azo kosala eza te peuple congolais bino moko boyebi yango moni bazo kosala babuzoba na bango kokolaka bato babuzoba po bayinisa bato po Chilombo abima ndire sen président Mobimba il ne sait même pas parler président Mobimba ayebi ndenge ko gérer te président Mobimba atikala ko sala te na vie na ye président Mobimba CV na ye kutu médiocre président tala ndenge bafinga Kabila zoba mais Kabila ye wana to landi na ba télévision ndenge azo passer thèse na ye siko Chilombo va passer thèse mkoni eta thèse na ye ya Pizza ninga bana ko sala ba pizza na Belgique a passer ta thèse ya pizza to mona no azalaki boulanger moko ya munene ou bien cuisinier moko ya munene mais rien ni bongo tulu 0 na 0 donc liberté d'expression ezati ba fingi toroba mais na ko singa na peuple congolais Congo eza ya biso nyoso ba o ba liko la émission oyo ba yeba ka Diombo mukabomi azate to mona ka batu bakufa ka batu mususu ba mort subite ela mutafana ki na ndako boye abanda ko tala télévision mwasi azaki na ou soit na cuisine ayo tabo mobali akufi yango pe za poison non ba mort subite alaka donc ka Diombo azalaki bien abeli ceux qui abelaki te on ne sait jamais famille na yemuté yebi mais ko lobo ba bomi o batindaki batu c'est archi faux ezali ka biosha ya IDPS
Les talibans sont comme ça. Bazawana pona ko bebisa. Oyo ezali image ya moto. Merci peuple congolais. Bino soboali kolanda. Na c'est plein émission. Mabia Star émission kitoko. Merci. Zambe apambola yo. Mais congolais nyos ayeba ke Kadiombo akufi mutabomi azata kufi na ezali liwa naturel. Na tunaka eloko moko na ba congolais. Pourquoi liwa naturel na ba congolais ezalaka te? Mutu soki akufi kaka babomi ye. Mutu akufa ka liwa naturel na Congo azalaka te. Mutu nyos ka babomaka ye. Même moi na 12 ans soki akufi o bali ye. Même mutu asaki même akomi même na 90 ans akomi koko akufi o bali ye. Donc na Congo mort naturel et à la raté. Peuple congolais tout résonnera le rôle partout quand même baza à moi notion que merci Nzambe apambola gila. Merci beaucoup papa langa Nathan ozwi tikete nzamba lola asala biso bolamu mingi bande kulanga ezaki rien que ba analyse to salon pa na papa na biso kadiongo to sengi susu ba sori mingi ba mi condoléances à famille mobimba famille biologique na ye ba fan na ye na comité na biso ba kwa Angola tikete ma oye kuteli biso nzo tout tozali na mawana kati ya Mabia Star TV toyebi ke bandeko na nga mingi babone na nga mingi bazali na mawa yabi bandeko na ngai merci beaucoup na Jansim Vula na kata France merci beaucoup na John Spiritu na kata Londres sans oublier Wile Church merci beaucoup na tela bino botali na yo mutu atangi kombote merci beaucoup na support na bino bo partager image au poa boye ba ke banalise ba pense ba sali ke ndeko na biso akufi neka na liwa normalas na alobi boye selon o azoye ba makambo etali papa na biso kadiongo. Bonjour papa nanga. Bonjour maman Viasta, bonjour. Boni kuna papa. Kimezali nzambe azobatela. Amen. Na sepe suko za no sulu na plateau na ngai yango na bengi yo to solo la makambo etali ya liwa ya papa na biso kadiongo. Na ebite oyebi papa na biso kadiongo yango to yoko solo pa na papa na biso. Oui, merci pour la retour na yo, merci pour l'invitation na yo. Papa Kadiongo, je le connais en tant que confrère congolais. Azali congolais, le congolais de mère et de père, le Kolanga. Et je le connais aussi dans Misala Naye, voilà quoi. De tout ce qu'il faisait, c'est comme ça que j'ai connu son nom. Ok. C'est ça un peu. Ok, merci beaucoup papa. Olobi tellement malamu mingi. Nandengo ebi papa na biso Kadiongo, hein? Oui, Kadiongo, oui. Ok, est-ce que papa na biso ngo oyebeli ndenge ni na ndenge ni oyebeli papa na biso ngo? So ko yo expliquer be ba mourir zinanga bazoyo kayo na kata Mabia Star TV. Oui, frère na biso Kadiongo azali mutu oyo asali pe musala na yebeli na musala na ye asala ka azalaki musala avant tika biso. Je me rappelle que si je ne me trompe pas na ba théâtre muso asala na émission na ye asala na RTNC oyo comme RTNC la voix des artistes donc na média disons c'est comme ça que j'ai connu le nom de Kadiongo et surtout na analyse politique na ye asala ka voilà na yebi na nzela musala na ye. Ok, merci beaucoup papa. Oyebi na nzela ya musala na ye. Nangi suna tuna su question siko lelo atiki biso sentiment na yo ezali nini pa na ya ndeko na biso papa na biso atiki biso sentiment na yo ezali nini na mukola lelo? Oui, sentiment bon, en tant qu'humain mutu bafandi aye lelo atiki bino akei ezala toujours mawa esala ka mawa ezala famille na ye connaissance ezala na biso bana moka esala ka mawa donc toza biso na mawa quelle qu'en soit façon oyo atekeli biso même mawa wana ezali ke boperdre moko na bino oyo bokomona physiquement bokomona lisusu te donc eza toujours mawa ezali voilà c'est ça un peu quoi. Ok, merci beaucoup papa ozo répondre bien vraiment olobi mawa ezali mama ezali na biso nyonso tu bao bazotala biso bazali na ma ya komona ya kopedre papa na biso atiki biso tozana eloko ya koloba te mais tolobi kaka sori na bafamille nyonso tu bazolanda biso tikete nzambe alola fortifie moko na biso papa mutuna musu ezali awa nangi na tu na yo est-ce que azali pe ko mériter honneur à partir ya Congo? Bon,
bato nyonso oyo asali mosala malamu en principe ameritaka honneur na baoyo bayebi ye na baoyo babénéficie na mosala na ye. Ndeko na biso asali mosala mingi il y a de cela très longtemps. Asali mosala mingi côté culture, côté média. Donc na ndenge wana bayebeli ye soki vraiment il y a de quoi amériter honneur parce que Asali Moussala, madame, au nom de la nation congolaise, au nom du peuple congolais, Makamoussou Saloba, Makamoussou Sala, de l'autre côté, et la Moussa Batebele. Et alors, il y a de quoi mériter honneur de toute façon. Donc, que ce soit un peuple congolais, que ce soit un État congolais, voilà pourquoi. Okay. Pourquoi pas mériter honneur, tes mamans. Naissance Nini, a ko mérité honneur, naissance Nini. Oui, mais à mériter honneur d'abord en tant que l'homme des médias, à travailler dans RTNC, à travailler en tant que journaliste, à travailler en tant que artiste, comédien, ici, je ne me trompe pas, à jouer un rôle, peut-être, et voilà, c'est ça un peu. Donc, honneur, il faut mériter en haut. D'abord qu'il y ait des fleurs, malgré que les fleurs en haut, à la dernière minute, juste à temps, à mais elles ont mérité en haut, on a ça là sali maman. Voilà un peu c'est ça quoi. Oh, merci beaucoup Balobi, papa na biso Kadiombo azo mérité ba honneur nyonso tout na musala oyo asali na mboka ya Congo. Papa na biso azo lo batel mabe makasi nazo sepela na ye. Papa na nisko na tout na yo mutu na mususu. Ya papa na biso. Ya papa na biso Kadiombo, ya papa. Allô landa mama. Liwana ye akufeli vraiment na nini? Abelaki bi abelaki te. Bon, jusque là en tout cas source sûre ya Liwana ye et nga personnellement il a été malade abeli pendant combien de jours hôpital na kotaki examen basalaki toutes ces informations là vraiment jusque là ils allaient un peu moins flou. Mais selon les documentaires où j'ai suivi, namoni ndenge bandeko na ye bazoloba na morgue, ami na ye biologique bazoloba na morgue. Bon, donc ça prouve que abela qui pensa te, sur abela qui est à la pendant un jour, mais c'est un peu flou. Je peux dire que c'est un peu flou maman. Un peu flou na sens ni papa soko ofunga mamu ki un peu flou na sens ni. Papa bazola na biso bazana bezo bazwa ben information il y a bien vraiment na kata mabi ya Star TV dans la sens ni nezoloba nanini o un peu flou dans le sens que parce que bande konaye moko biologique na mo ba bien que ndeko na bango ta ba que no kangaye ba beta ki e ba sala ki ou ainsi de suite mais c'est un peu flou sur total IP na mosala o yazo sala surtout analyse politique na ye actuellement donc il y a Mikolo Oyo ezali oyo ba français ba qui c'est ça mauvaise mouche donc ils ont battu sous oyo analyse politique et ndinga biso ka Diombo ils ont mal à l'aise dans Congo donc c'est ça un peu quoi voilà c'est pourquoi je dirais que Liwana ils ont un peu trop flou. OK merci papa olobi Liwana ils ont un peu flou wana ndenge oyoki ba famille balobi merci beaucoup. Est-ce que ezali na eloko moko ya suspect na Liwana ye selon yo na selon analyse de sala Liwana ezali eloko mo suspect na kati tene bato bazolo baloba soko ba mo eloko et ça biso bien makasi mingi. Bon merci pour mon tour maman ngai moko d'abord en tant qu'analyste politique donc vu ba attaque politique on développe soka du moza on sala analyse politique na ye moi je dirais que azala qui ciblé. Comment il cible Olobini ni papa encore répéter les sous avec nini comment il cible avec cible il y a on se sentit mal à l'aise dans l'analyse de l'évolution du Diombo. Moi je vais te donner un exemple parce que dans les cambo le loi o le réseau de la vision les cambo ya congolité il faut la papa congolais maman congolaise loi wana et rendre bato belé mal à l'aise dans Congo. Olobi j'ai vu un documentaire de loi ya congolité et la erreur de bato belé mal à l'aise dans Congo. Donc mututu o ya côté les ma aloba les kamwana a un cible comme un cible. Alors quand j'avais suivi un documentaire Mora Salaka
à propos ya ndeko na biso Moïse Katumbi oyo lelo akomi à la hit akomi na hit parade ya Congo kadi on wasala documentaire que Moïse Katumbi alobaki mama na ye aza soki mobembe ya côté boye alors Kadiombo à son tour a mené des enquêtes par recherche ayoko prouver que tout ce que Katumbi avait dit donc na territoire oyo ya lobaki tribu wana existera te. Alors toutes ces analyses que Kadiombo faisait on a comment déjà exposé na batu nyonso na ba ennemis ainsi de suite. Donc moi je dirais que son travail ya onde mutu mimi na niveau wana c'est un peu ça. Sikoyo ngoloba ke papa na biso akufi akotaki na politique makasi. Liwana ye ezali trop suspect. Akotaki na politique makasi te mais analyse na ye azakosala efongoli ba congolais misu comme ça azakoloba eza makambo ekoloba te ozomona kilelo liberté d'expression ekomi na kaka na mboka na biso Congo. C'est ça où ememi na biso de mona situation wana vérité na ye musala na yende mutemi na niveau wana. Okobe c'est exemple ba vérité alobaki principal bazolanda biso na katama bia sta ba vérité nini ondo na biso alobaki tant musoko na pe cause pe aliwa na ye yango moni ememi wana na ba vérité na bana koloba. Okobe c'est un exemple moi vérité ne mongo te please papa. La vérité, surtout là-bas, pour les étrangers qui ont dirigé au sommet de l'État congolais. Dans le cas de Mazo, souligné propos, Katumbi, le tribu na territoire existerait. Tribu na côté existerait. Alors, maman a tribu ni na territoire ni. Toute cette vérité là. Donc, hier, ils ont souligné Mingi Bapaya va diriger au sommet de l'État congolais. A prouvé que Boza Bapaya, Boza Congolais des pères et des mères étaient. Toutes ces vérités-là, tu vois que les lots rendent mal à l'aise. Et moi, je vois que c'est alors qu'à compagnie cible, il y a pas ennemi à Moussala Naye. Donc, c'est son travail où le commissaire à niveau 1. Peut-être, moi, personnellement, je dirais que Moussala Naye de Moutou est même à niveau 1. Les vérités, on a peuple congolais, on est même à niveau 1. Ah papa ozobanga to solo baki pa batebe bazolanda yo émission ekotambo solo baki liberté de mutebomi ese makamozolo bozo raisonner que solo batebe bazolona katama bi Star TV que liberté na ebomi ese osasi liberté ne ko oboma mutu liberté ko bamna sens ni vérité nazo accuser mutu te nazo funa mutu te mais selon les analyses que moi j'ai entretenues analyse nangai donc ememi ngana loba ke quelque part c'est ba vérité oyo azakona mono kona yango mtememi na niveau wana. OK. Merci. Parce que soka zali malade, soka kufi na malade mo quelconque. Passa la autopsie comme ça ba la qui peuple congolais, ba la qui les amoureux ya Kadiombo que certificat de décès ngoyo autopsie lobi ke Kadiombo kufi na malaria, akufi na diarrhée. Comme ça les amoureux de Kadiombo ba kotika notion ya suspect. C'est un peu ça quoi. Mais ce qui va vérité wana ebimi pété donc on va toujours que mutu na biso ba longoli à cause de la vérité na ina musala na ye. Voilà. OK, merci beaucoup papa nanga. Est-ce que liberté ya expression ezali na place na Congo? Vous comprenez pas na accent? Docteur Achille, ce na prononcer expression mabeyo kojenga karabi la star dans la difficulté accent pas matin dans nzela minu. Est-ce que liberté ya expression ya ezali pe na place na mboka na biso Congo? C'est là yo papa ndenge zo monde na makamano zo keni. Bon, merci maman. Et là, mituna moko oyo za trop sensible oyo to na Congo mituna moko ya muselulu. Mais moi je dirais que nous sommes dans un pays démocratique. Mais ce terme de démocratie est tellement appliqué parce que la liberté d'expression eza penza na mboka misute mutu akobima alobima be ya mutu moko aza au sommet yeba ke oza mikolo moke ya kotanga oza mikolo moke ya kotanga pourquoi parce que olobima be oyo bakolo bate olobima be oyo peuple ba yeba kite bimisi yango au fond peuple miso donc liberté d'expression eza moko appliqué terme moko appliqué mais en pratique na mboka na biso eza penza na noté donc que ça soit liberté d'expression que ça soit la démocratie na mboka na biso ils en ont noté parce que les gens violent ce qui ne peut pas violer, les gens violent ce qu'ils ne peuvent pas faire, donc tout ça, il y a une démocratie, liberté d'expression, sentir, soit le lobby donc à comme cible, à comme même comme la maille, pourquoi parce qu'il y a la vérité de moi.
Ok. Mais ngana moni ngana yebi ke na Congo na ba surtout baza na liberté ya ko exprimer oba zo mona pamba te tozali susu na temps o ya papa na biso akala te toza na temps o ya Kabila te to baka na temps ya Kabila te toza na temps ya Félix babi na temps ya Félix babi mutu nyonso to aza na ye libre ya koloba nyonso tu bazoboma na bango mutu te siko koma ndenge nini tokomi su komona ke na mboka na biso Congo mutu liberté d'expression exacte na mboka Congo au moins te place on a pe batu mingi pe toza pe na confusion na makambango nyonso kuna liberté koloba bana papa mso ki cheke Félix akotaki konde nini okomi ke liberté ma expression exacte ce ko funga ma vraiment so ma tana yo o expliquer ba moureuse na o bazona na biso na kata mabi ya Star TV please. Bon, merci maman voilà motona mais moi je te dirais que on est allé selon yo pour lever que liberté d'expression est oui bien sûr d'accord. Laisse-moi te dire que surtout quand tu na deep na muzindo il y a des points stratégiques où essayer la liberté d'expression comme écoute à connaître. Point mususu babisika mususu na mboka wana eza maka mususu o ikuti liberté d'expression eza na tinate donc liberté d'expression eko kota kuna te c'est-à-dire papa o babenga na anglais ba boundaries ba limite ba boundaries ba barrières kuna maluba soko bimise maluba côté kuna vous pas ata lelo te lobite mais okozala maboko ya ba oyo bako lingate ozala mobona bomoye liberté d'expression eza na ngonde na baki za terre eza mot eza terme tout utiliser mais en pratique boye mutako te parce que to monaka awa ngai lelo mutako bima ana alobi Macron to lingi yote ozo sala boye ya koleka nango Boris Johnson yo ozo de confiner les 19 en Angleterre et sur ta makambo yo tala boye na boye donc ainsi de suite. Moi, on a repris sur exemple Tony Blair, Azagi le premier ministre, ou Boutana Down Street, Yaliboso, mais bah yep ça yeni na parlement. Que au lieu au cancer magamamboka, yo zo j'attends ya osala magamna mo butaka. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Bakanga mutute basala mo mesoki na mboka na biso wana mutwana agoli mo l'immédiat. Donc cela veut dire que tout ce que nous faisons dans mboka wana eza hypothèse, eza ba hypocrisie politique. En termes clairs, jusque-là, nous ne sommes pas libres en tout. C'est un peu ça. Donc, il y a des gens Congo bande kunanga tozana nous libre ya kolobate pamba te soki muto alobi ele au mot vérité bande kunanga bakolandelango sima. Bongo sikoyo papa nazoyo kama solo bazolo ba katunda soki ke bacheli poison ndeko na biso Kadiombo ke bacheli poison et pas batanini oyo na ebite yo selon abanalise no eza solo bata ya ngambo ba ko tile pe poison. Bon en principe les amis ndenge na uta ko lobana yo et le coup sur la salle à cause n'a pas preuve donc tout ce que nous pouvons faire pour confirmer en solo wana il faut tout mona ba pesa biso autopsie et lovinini corps médicaux balobi nini bomi de na biso poison ou pas eza ba hypothèse to exclure te c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup papa ozolo ba tellement na sagesse nyonso surtout nazo sepela no bande ko nanga babi na kata mabi ya Star TV no ke ba tous ba lekara awa bazana mutu maele tonda boyeki papa biso ndenga zolo ba lobi vraiment la avec sagesse nyonso surtout magato na bimise musika mais ya zongi sira na ligne ngape na zongi na ligne babi ici c'est comme ça na kata mabi ya Star TV babi bata logique comme ba lekaka siko liloba na yo ya suka ezali nini na kata babande ko bazotala yo papa nanga. Bon, merci Mabia Star TV. Je crois avant na pesa le banana suka. Le moment on a précisé wana les alliés que dans le loi qui ce sont des hypothèses à ne pas exclure dans le sens que na mboka na biso wana tout est possible. Tout je n'ose insister tout est possible dans le sens que ceux qui va éliminer le monde qui va comme une stratégie ya robeta on dit qu'il to bien on dit qu'il avec notre frère Kadiombo, les amoureux de Kadiombo auront nini ebomi mutu abango nini ebomi notre frère congolais. Alors, autant dit mabiloko wana. Oh sikoyo ngana tali soke liberté d'expression ezate. Ce qui liberté d'expression na démocratie ezali réellement na mboka na biso.
va permettre que basala ndeko soka diombo autopsie membre ya famille na ye aza wana avocat na ye aza pembeni tant bazosala autopsie wana intimidation ezate na autopsie docteur azala intimidé te moto moko azala intimidé te bazwa membre ya famille bazwa avocat na bango azala wana na membre moko ya gouvernement na collègue na moko ya mosala azala wana basali autopsie ndeko na biso diombo et les résultats ebima en public balakisa biso ke akufi na malaria akufi na boye pour to me rappeler ko exclure ba hypothèse oyo ezoyela bato na motu donc pour te dire que soki toza na liberté d'expression na démocratie totambola na nzela wana mais so toke na nzela wana te donc etalisi yo que tout ce que nous disons c'est la théorie mais en pratique toza nanu mosika wapi na ozobi te papa toza mosika ndenge nini tozali mosika mpo tobengaka badémocrate e mpo tolobaka liberté d'expression eza na mboka na biso toza nanu mosika alors ndenge otuninga liloba na ngai ya suka ezali nini moi je dirais que liloba na ngai ya suka ezali je m'adresse beaucoup na peuple congolais peuple congolais tozala basentimentaliste te sentiment ebomaka biso te tosala makambo na sentiment te po makambo mosusu nakoloba yango na émission koya soit na débat télévisé face à face na bango moko bato ya média alors nalobi na sens boye pourquoi parce que peuple congolais nde azoboma congolais moninga na ye moto ya mosika akoutilize ndenge bible elobi na biso chacun de nous a comme ennemi quelqu'un de sa maison donc congolais a comme ennemi un congolais congolais ayebi moninga na congolais ayebi bafaiblesse ya moninga na ye congolais alors liloba na ngai ya suki ezali congolais aimons-nous les uns et les autres ne donnons pas accès aux étrangers bakoma biso physiquement et moralement que Dieu bénisse les peuples congolais. Merci beaucoup papa, merci beaucoup.